pona kokanisa biso ba jeune yango bango misato balobi ete biso ba jeune tozali ba avenir ya nini ya Lingomba. Donc tolandi malamu ndenge papa Diangenda alobeli yango ba savant totondi bakobimila wapi na pakundu na kupelekete muna mawonso menene o tato azakoloba awa mukolo mususu kuna na poto bakangi efo ba refule alobi na mundele na Kikongo kwenda kanti mvingi ntete ya sawa afuka mia bandiko sambila awa avyo lingo dekole ibuna makadila ale bamoni kido azako bela ale batili na hospital batala mutuso kindini mwa ba refule lusu zote avyo kiri atikali tisi ko tikala na poto. Donc makambo nyonso bapapa si bapesi biso na banzembo bango balobi eke nzambe akokosaka te eza boye nyonso ekosalema. Donc yango toza komona lelo oyo bana tata Simuki Mbangu na oyo baza na kati na Lingomba na oyo baza libanda Lingomba me bazo ko reconnaître kaka kombe papa Simuki Mbangu. Makambo nyonso wana eko bandela wapi na Nkamba yango papa basali kolobete soko moni likambo moko ya étrange na nzoto na yo kende wapi Nkamba yako pesa rapport po makambo mosusu okomona nano ekokili tango te yo obimisi yango. Alors Satan aza pembeni akolokilo banzela mususu ndenge toyoki na maloba papa Diangenda kuna na Australie eza mboka ya batu mwindu kasi ba elimine bango nyonso na mboka wana papa Diangenda kendaki batikaki kaka mine. Alors mine wana batikaki o batalaki ete bazana mayele te. Donc o bango moko bana français balobi que ce sont des bourriques. Alors ils ne feront absolument rien. Le bango wana nde batikaki batu nyonso ya mayele ba elimine bango pona nini po ba yebete ndenge baza mayele ndenge baza kuliko se développer. Alors ekokoma ete bango na mboka na bango ekomika ya bango. Donc wana bandeko na biso bazwa un quart ekokoma ke bakosala susu utile te. Alors bakende kotonda na mboka na bango. Alors ekozala mpasi yango lelo yo papa Simuki Mbangu ngani asi ayebisi biso tita koko elakisi nini kombina zando piye alobi tango ya Jacob esi elakisi ete aza kopesa biso nzela siko ngonga na biso ekoki boye te. Jacob siko ekomi siko tozongeli wapi sa zero na biso nde yango wana ke tango na biso ekoki pote tokoma na esika wana ya invention eza boye te parce que ba inspiration si elibiso mandombe bimeli na nini papa de ubeladio ndenge ni nazulaka mandombe inspiration ayeko bimisa écriture
Oui, papa Dina. Ingeta, munankumba seye mwane mwanda velela. Nkumbu ya tata Simon Kimbangu, yao tata wa Wabeladio kafiti singi bukuntuala. Yani vo salu kiki ya tambula, tata Simon Kimbangu wa mvana kyo. Unsongele muna yaka kianzo mir de brick. Si tubibiole, kiantete pakundungu, kiazole pelekete. Bon, mon français, bavouangavo, ce sont des éléments qui ont la forme de 5 et 2, mais ce n'est pas 5 et 2. Ce sont des éléments qui ont la forme de 5 et 2. Alors, nous avons la bio, Itata Simon Kimbang, mon inspiration divine. Yolo bonso bantu babakanga minkunga, lukututelanga vobao déjà benaba savant. Ibuna mpetato wa Beladio kabakila si nsubya bibiole. Bonso bunatele ngekibeni pabonfu ambanza mo inspiration, c'est-à-dire vokona yenza ambiko kulensa nungako. Yani mpe beko kibeni kakota, muna beko imuna kamwena bima biobio, bonso butele tata dia Congo. À travers ces deux éléments qui ont la forme de 5 et 2, vous réaliserez tout ce dont vous aurez besoin dans la vie matérielle. Ça vous monte les tatam fambanja, ibuna menina. 5 et 2, il faut étingéyer. Et une tête. Il faut sambu kutendu. Pas kundungu yepelegete, il faut être tata. Donc, token su musika mingite, po papa Simugi Monkangani, ni nazoko répéter ango. Et si à avertir biso que tango ya Jacob esali nini esili esiko komi tango ya nani papa passer ya nani ntango kadi ntango ya Jacob kaza ya udiaka ko ntango ya Esau ndombe ibetu Roger. Est-ce que tu comprends le kambongo ingeta de comprendre le Cambongo. Papa pasteur, vous pouvez pas dire expliquer nana bagène, pour que nous comprendre. Na kombe ya tata mwana pe tata mulimu mo centre. Peut-être papa révérend ya ville sainte ko compléter ngai. Tata mukonja bule mikole lekaki azaki oyebisa biso ke tangu ya Jacob esili. Jacob nde mundele. Bazaki wela na bango mibale wana pona ntina ya mapamboli. Esau nde biso batu muindu oyo lobamete nazala nanu ndenge nazali boye na mpasi na ngai kasi mikolo koya en tout cas photo zongele sika na biso eza nde biso batu muindu. Mena comme tango ekoki papa lobi tokobandela à zéro. À zéro veut dire makambi olali olamuki makambi ya sika ekozala na composition te bandeko. Et puis papa lobina biso toza étudiant makambo zoloba to sala recherche ekozala na effort na biso te mais à travers komi sukola parce que nzambe akozala na contact na mutu oyo azali propre yango na lelo papa yebisi biso to lobi ete toyebi mais toyebi ete parce que soki toyebaka tata Simon Kimbangu kiangani nde tobanga kako sala mabe parce que slogan moko ezoleka na nkamba wa keba kosimba te keba kosimba te po ye azali moto. Alors siko tango tosalaka masumu est-ce que tobangaka ke moto azali awa? Alors comme tozo continuer kosala masumu biso nde tozali awa toyebi toza conscient que toza penza propreté. Bon comme toza penza propreté, est-ce que tondimi que papa Simon Kimbangu kianga na nzambe? Mais comme azali nzambe azali moto ndenge nini tozokima moto te parce que be effet ya moto toyebi awa nzoka nde soki tosukwami malamu tomipesi na mabondeli oyo papa dangenda alobeli ke loko moko ezanga biso toyekoli c'est bien na ba diplôme na biso mais tonga ya pamba tige d'alimete tozokwa kosala yango te. C'est-à-dire likambo moko ezangi likambo ngo nini toluka nanu bokonzi ya likolo eyende akosale la biso mai tozala ngo pose.
alors posa nini moto mwindu azonga na esika na ye même ndenge tosambelaka toyaka na nkamba oh papa sala biso papa sana nyongo te biso nde so tobongami bandako mituna sikoyo naza en forme na tubele naza bien nazo sambela est-ce que nzambe akoko yoka ngai te papa dangena yeko bakisa lisusu je me rappelle parce que tozaki na Kinshasa école ya papa dangena alobi bana na ngai soki omisukuli obengi ngai na kombo ya tata mwana pe molimo santu nazalaka na retard te na kiti nga naza na lokola courant ya snel ofini kaka boye ngai wana nakomi donc tango ekoki mais ekokoka mpona biso soki totosi tata simoki moki ngana yango wana lelo barapele biso même toyembaka ye toyebi yo toyebi ye te toyebi te kazali moto tozali kokosa ye to changer donc eza occasion mpona biso ba jeune lelo soki to changer finalement et solution eza na biso awa eza musika te na ndenge na lobi papa de la ville sainte tata fula Jacob mwana nani o kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu merci papa na ndenge opesi biso maloba na motuna na yo soki Jacob mwana ya nani Jacob mwana ya Isaki nde kuna na Isaki eyaki kobima bana mibale Esau oyo azalaki mwana ya mukolo mwana liboso nde Esau mwana liboso Esau ya mibale nani mwindu mibale Jacob jeune oye to comprendre sikoyo Jacob azalaki mundele Jacob azalaki mundele bongo Esau azalaki mwindu mutu mwindu donc ezali ndenge tomonaka bana tata na mama bazali batu mwindu kasi baboti ndundu eza ndenge na eza bongo ibuna kwa nibe usiko mutu mwindu nde mwana mwindu nde mukolo yende mukolo original ingeta usiko yo natina na nzala donc ye abana kosala bilanga na yake bilanga aya boya kokuta nzala nde mwana leki alambi madesu eza bongo papa alambi madesu leki kabila na zana nzala avana pesa biloko kolia pesa nga mukolo na yo lobake nga na komi mukolo yo komile ya monyango ba usala ngari adame yango alema desu nzoka nde azoyeba te kesi akabi kimokolo na ye wana pele nzambe apesaka ye un quart te apesi un quart neti je yo bajene donc mingi tozokanisa eza nango kaka histoire bafabrikaki nzoka nde ezalaki réel eza boye te eza bongo papa yango sikoyo banda tango wana kimokolo ekenda yango sikoyo tozo komona eke papa diangenda alobi ete mutu mwindu auta wapi nzoka nde biso bamikolo tokaba kimokolo na biso esikoyo papa simoki mbangiangani alobi ete tango yango oyo torécupere kimokolo na biso oyo tokoinvente ekoleka oyo ya baleki po biso tolobaka na vie courante ke mukolo se mukolo esika wana bajene oye ndako ya nzambe ezali kozela biso mpona lelo totelemi nanu wana tokodevelope mingi ndenge tolobi boza baétudiant boza bachercheur bapaster na bino bazali baomonie na bino bazali tobanda koteya bango po ete babanda kotransmettre bino toyokani mpona lelo tosilisi bokombo tata mwana mpe molimo santu amen bajene oye seka oye ofki oye mandombe oye tobongisa maboko totonda malendisi
oyo toizwi na mokolo molelo epai ya Nzambe mokeli okombo ya tata mwana pe tata molimo santo okombo ya tata ya mwana tata molimo santo okombo ya tata mwana pe tata molimo santo soki papa apesi biso libondeli ba protocole bakotiela biso sani liboso mwa oyo nyonso oyaki na yango po etoya kotala elongi ya Yawe totikali kotia na sani Nzambe to sindika bana bakomosamba tobondela okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tata Nzambe kolo Yesu papa Simon Kimbangu to pesi bino lokumu na maye oyo bozali kosalela biso tango nyonso tolandi maloba ya yo papa Mfumalongo papa Diangenda Kuntima na oyo etali kokanisa mokolo na lelo ya le 4 janvier ya solo na mboka na biso maye masalamaka na 1959 pe na kati na lingomba oyo esalamaka pona kosala ba ekole na yo papa Mfumalongo papa Diangenda Kuntima tikete bozwa lokumu nali maloba na yo papa Mfumalongo papa Diangenda Kuntima olobi ete yo otalaka ekolo te kotalaka pe mboka te nyonso bazali ne bana na yo awa mokolango bopesaki yango biso bana oyo tozali koyekola to bana ya classe ndenge maloba na yango elobeli yango ete mokolo ya lelo etali kaka oyo baza na bakelasi ya minene te kasi na oyo bazali na ibandeli ya baklase nde tokokokanisa mokolo oyo tozali kaka bana awa botikaka biso te tokopesaka bino lokumu soki tolobi eke bokotikaka biso te pamba te lelo oyo na nzoto oyo papa Simon Kimbangu Kiangani olakisi biso ete tozongi lisusu na ibandeli tozongi na zero na bonzoto tozali komona ndenge nini tozongeli na ibandeli to na zero nzoka nde na molimo yo moko zali komona likambo nini yo olingi posa na bino ezali ete tozala na kinya tozala na bonsomi ya solo pote tozala na kinya pote tozala na bosombi ya solo esengeli nde toyeba bino toyeba yo papa Simon Kimbangu tozali kaka bana tikete tango nyonso bozalaka na biso boyekusaka biso po ete oyo elingi bino ekoka kosalama ndenge bolobi ete bolingi kinya surtout na mutu mwindu kaka na mawa na bino soko landi kaka na biso moko ekozala na biso mpasi yango tosengi na mawa na bino bokoka kosalisa biso po ete oyo elingi bino ekoka kosalema ndenge botindi biso na kati na bolingo mibeko pe misala tozali kokanisa pe yo papa Simon Kimbangu Kiangani esika yo ozali omboka Kinshasa ezali na tina ya kowelela pe milimo oyo ezali kuna musala na bino ezali ete pona kowelela milimo ya mokili mobimba esika mutu nyonso aza na mpasi tosengi bokoka kosalisa solo na milulu na biso ndenge aiza awa na kati na mboka Yelusalemi kanisi na mwana na yo moko moko ndenge totie makolo na biso awa tozingi na bampasi wana tango tokosenga papa Simon Kimbangu oyokela biso pasi wana ekoka kosila kotala mabunga na biso te biso nyonso ndenge tokoti tosengi nde mapamboli mingi pe bazalaki na posa ya kokoma memikakatano ezali awa makanisi na bango eza na nkamba tosengi tuyo kanisila pe bango kanisa pe oyo bazali ete baza na mpasi
kasi bazali kobosa na kombo ya yo papa Simon Kimbangu yo ozali nzambe salisa mutu nyonso oyo aza na mpasi kinya tosengi na mokolo na lelo omboka Yelusalemi bisika nyonso tozali kokanisa na mokolo oyo tosengi nde kinya yango toye kolela pa ya bino basato ya bule okombo tata mwana mpe molimo santo amen. Tuendele jambo te